Chérie, fais vite. Tu es jolie, hein? Merci. C'est moi. Quoi? Lelo. Mon nom est Massak. Lelo, tu es mon tukato tiki. Lelo, puis c'est mon balai makolo. Tu es mon makolo. Non, c'est pas un problème. On a besoin mon un. As-tu ça? Deuxième. Non, chérie. Viens. Non, voiture, tu as dit non, inde. Il y a un de l'ex aboli mon avis. Ça va bien, maintenant. Cette fois-ci, je suis de retour avec la danse contre ma boule. Ouloulou, tu es où là? Naja, Alex Moma, le meilleur arrangeur. Réservé, le boss Anissé Moudédé. Merci. Mon amour. Bébé. Bonjour. Ah, bonjour, papa. On a présenté, hein? Donc, bonjour chérie. Bonjour. Au chef Serge. Enchanté, merci. Merci. Donc, juste tout seulement, on seulement comme que des naïfs qui ont chef frère au monde. Chef, prenez place s'il vous plaît. Chef, on Mélanie. Oh, Maï. Merci beaucoup, Maï. Hein? D'accord, 2 minutes, chef. Merci, pas de problème. Ok. Chef, excusez, on a l'accès à eux. Espace dans le bac, voilà. Les gars, Ah ouais, même ici, chef. ça va, merci beaucoup. Un espace. Ah, Donc, Goya m'a montré le banda, elle te servir et ça va donc les armes momentanément. C'est pas un problème, on peut toutefois commencer par ici. Et dès que tu reçois bureau, il y a solo, il y a bien. Et tu commandes au foot. Goya m'a battu le banda, et puis te servir dans Katia. Non, pas de problème. Là, c'est Peli. C'est Peli vraiment dans offre. Et puis, on comprendre que tu as un cœur d'un bon collaborateur. Pour moi, toi, espace où exploiter, ce n'est pas donné à tout le monde. En tout cas, vraiment, je te porte dans mon cœur. Et le seul, l'unique, le meilleur, le vrai bongo collaborateur au Nazanaye, c'est Dadi Dikambala, tout ce qui domine, Ligue des Champions. Merci, chef. Merci beaucoup. J'ai apprécié ton offre. Merci, chef. Et c'est ça va. Mais les autres, ceux qui battent, comme Ebi, dès que tu sors dans le banda, ils ont adresse, non, pas de problème. Merci. Merci, chef. Dadi, Naïb Sayo, chef d'entreprise est belé, ça n'a pas erreur. Aujourd'hui, les sous personnel, on s'en fout d'avoir une barre. Par exemple. Or, selon la loi législative sociale et lobby, au coquille qu'on fout à travailleurs na barre. De peur que ceux qui a dépensé bon yos na masanga na barre, azan a plein droit, il y a porté aux plaintes. Peut au refoutir les sous. Donc, avoir des lieux pareils pour nous foutre à Batou. Donc, foutre à Batou dans un lieu, il y a très bien là. On assure que à dépenser bon on a donc
espace au Pessinga Dadi. Naïbi le qu'on c'est là où t'es mon frère. Parce que tu vas aller au foot à bateau yebi, na balabala, na bar. Heureusement, tu as une bébé. Bon, ça que tu as une bébé. Et donc, Chef, donc, ça va. Le grand poète Michel Miguel. Y'a Baleki. Grand poète, Michel Miguel. Si vous avez un problème, vous pouvez poser problème na bino. OK? Koganga wana ko kumisanga na linga ngote. Hein? Tokani. Omoni ba animation na tout ça là ka. Eza pour que yo nous avions simbi biso. So bito boma ba animation na veto to. To mesana de la ba tempo wana likolo Michel Miguel. Le veki asi. Na linga raté. Ba yeba nga ndenge bino bozo kanisa wana te. Ve, yo za vie sociale. Donc to bête Baza tout. C'est que vie baza tout. Baza on baba après de tout mais biso pardon quartier tout. Batika biso ka yo. Vieux dazo encore après. Merci. OK, merci. Monsieur à $100, il y a Leli, Nicolas $100. Viens oumela. Ah, vieux Michel. Vieux social. Face à Leli, viens oumela, viens ça. On met Madame Sac. Ça me met bien accompagné dans la Merci vraiment. Merci. Et tonton Miguel. Nzamba pambola au papa. Vous avez vraiment papa social. Oumela. Vrai couple. Voilà, on a ça dans une balle à boire aussi, mais on a ça qui Il a ndeni mon. Kasi ete ezala raté bonde bien. Nandini biso to mi sembali ça. Bien, na tuko so. Ezala raté. Bonde o monde que bo esimbi vraiment. Papa mukolo na jimwa ne mukie ça qui voye. Maman ngave kate. Basi ko kanda za bon tonton Michel Miguel. Sikono mwasi mo boye batay na biso. Binga loko anga bo na machina tala 15 cm. Okosi. Kishasa en tout cas. You fando doni kabla mama ile kuna libando yo mona ngote. Uzanga ba info te. Nina. Obiki amemele pena saki ko nani yango. Il faut ta muta ba mele saki. Zo kitovana. Harmonie zate. Nani yango. E bon obi Michel Miguel te. Mama. Na mutonga memeli saki na yeba kutute ba nzambe na ngai. Umu na mfulu mo boye me mama mukesaki. Izalaka. Mabala bongo kenda na musika te ma chérie. Ba umela te ba kabwana bango, je te jure. Diane. Ndeku to yeli nga una kanti so likambu nini yango. Et puis boina ozota kito vanda. Nzo rapo moni mobala memeli mwasi ne sac. Et le grave yo moni ngwana. Et ndingi ba memela bolingo na bango. Hein? Oh. Et déranger pourquoi ce gars memeli sac pas moi si na ye. Yo o linga mamu o chamba mo ke o esimbi nango kutute e bongi na ke musika te. Na mabete nga na moni ke na musika. O lobi mabete mais mabe oyo lobi po lobi ke musika te. Po zanzambe te, faut se pas tomber moni. Na ndeni. Et pas memeli pe sac. Bi siko so minga bali sepele ozimbonga en point. Na beti matolo na Michel kuta pesa so ba 1000.
si madame napesa nga mbongo apesa nga 100 na sani na zwi karachi yo za droit combien on a droit combien okaba katikati na ndeni ange nga moko kana yakala bambongo ngo yo kutuma tolo ko beta te mshela pesa nga na pesa kote ama tu za fumi balance ça nga skola yenga mona kwa po bomba banzati kala je pense nga yaki yo ne la moni moi ça na sepe na yete na nga na bono zo mbongo milisaki mokota basusi ya buzo bapinda makasi boko kabwa na camarade na ngai okota ta susi ya famille na ote Déjà c'est en cuisine. Tu as un costume dans la voiture? Ça va. Mais chérie, au moins tu as $20 au pesa chaque jour. Ils ont des belettes. Or, au pesa un bon on a sali provision, on met ça qui a l'osso, ça qui a semoule, attends dans ma 4x4 à foufou, mille qui sucre, savon, ma fout en bille na huile na tienne ndako. Comme ça on pourrait bien économiser. Provision ils a bien mis chérie et qu'on permettre peut-être économiser pas cher nous souhaite que ba dépense nous souhaite à la diminuer. Le lot $20, le but $20, tu fais du moins ça à combien? Comment tu que $600 tu fais du moins de bénéfice? Ça va. Tu as raison. Osa vraiment a raison parce que dépenser 20 chaque jour, c'est trop. Alors, tout ça, on a pourquoi? Ok, non, ça là. Dès que je serai de retour, comme ça, tous mes carrossels, on va calculer quoi il faut acheter. Un sac du riz, un sac du foufou, du lait, et puis bon. Ça va? C'est moi la zama futa te ozokipe moi la tête mikolo tani moi na yindi. C'est à moi d'acheter ça? Nous sommes payés un bon depuis table que bien tu devais aller voir un dermatologue, tu t'occupes même pas de l'enfant Serge. Tu ne m'as jamais dit ça. Chérie, je t'ai même donné l'ordonnance. Oh là là, je perds du contrôle. Quand je te dis que tu es trop chargé, tu ne me crois pas. À ce soir. Bye chérie. Merci, merci. nayebi pourquoi nazoloba nobo oza ndeko na ngai ya mwasi na kati ya famille kozala mosali na nzambe c'est une bénédiction oyebi bino bato si bobali il faut bobatela mabala na bino valeur eloko ya mutu eyebana mingi ntango ebungaka mais ntango oza nango basi baza na kati ya mabala to mibali mi baza na kati ya mabala bazoyeba valeur ya libala te combien biso tozoyamba na église otali mwasi azolela peut-être age epusani mosusu azotala mpenza ki ezoévolue te na libala donc libala ezoya te azoba papa na kobala te il faut bosala bapriere bosenga nzambe asali grâce apesi mobali mais bino boza na kati ya libala des fois bozo négliger libala ebakata camarade mobali il faut respecter kosuka na respecter ka mobali te parce que bible lobi mwasi azala soumise et je l'ai toujours dit que la soumission c'est plus que l'obéissance. Zala soumise na mobali na yo et na ba camarade na mobali na yo il faut qu'on respecte bango. Combien de basi la valait pour ba respecter ba camarade na mibali na bango te que a moi sina za kempoli moi sina ba ko pesa ba tu valeur te il faut respecter bango mais eloko oyeba eza que mobali na yo aza premier ami na yo bozola na nembetu moko soki likambo na 1h du matin 2h 3h biso ba membre de famille na za pasteur ndeko na mobali mais na koyoka mona sima mobali na yene mobali no mutu ali boso ako sauver yo na circonstance wana donc faut ebake camarade no ya liboso na sena moyi oyo e bakata eza mobali na yo donc moi si on so fa yeba eloko wana ke camarade ali boso za mobali na ngai mais yeba pe lisusu simba bielo na zo ebisa yo na lobi mobali na yo aza première ami na yo na sena moyi oyo mais camarade mobali na yo aza moninga na ote ya nga na condamnera s'il vous plaît na zo bano avec beaucoup de responsables de konanga mwasi na lingaka na ngai te pe na sepelaka te ba camarade mobali o bayaka chérie na biso o mwasi na biso to simba na nzoto c'est pas poli mwasa moninga aza moninga na yo te ozo comprendre loko wana alors faut ko linga mwasa moninga ko solola na bien na politesse nyonso poza mwasa ninga na yo ndenge mo pe na côté na biso mibali poza réciproque
mobali faut yeba que il y a un konzam bosunga na 8 ans no solo na beau frère et non c'est pas beau à l'ancien parce que vous a couple donc beau frère faut yeba que yo oza moninga na ya liboso ndé na tsolo basoli kamwe ko ina butu yo mutoko bundana famille ya beau frère bako yeba makambo na sima bako yeba ngona sima alors beau frère ndenga zawana ayeba ka yo za camarade na liboso mais baninga na yo baza ba camarade na yete alors ko sala pe ba jeter oh camarade moi si na nga ezo simba ina nzoto non il faut respecter bango mais à kokite ko dépasser parce que baza baninga na yete. Merci. Omoni Ebarata. Oui, papa. Et la troisième des choses, il faut yeba na kati libala na bino. Il faut placer mutumo na kati. Toujours le médiateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a institué le mariage. So libala isumasiaza na katité, c'est fini. Camarade ou l'équipe ba camarade nyonso, ou l'équipe ba ninga na yo nyonso. Ou l'équipe ba ninga nyonso mobali na yo, c'est celle Jésus-Christ de Nazareth. Tant que kamuna ne koete na couple bokanga manaye et belé bazo négliger basi belé bazo négliger bala na bango mais lobby tombe aux problème bagé qui me le pas ismasi. En tout cas merci vraiment chaque fois na lala na kanisa kana ebike ya solo kozana mosaila nzambe pe ko botama na famille oyo pasteur azala kati eza bien na beta tono mingi nde nazaka na ndeko na nga mobali aza pasteur donc tomba zotanga ba pasteur mususu nga pe na tanga oyanga Jean Paul ton na tanga ba tanga ba pasteur mususu neti ba apôtre Charlie Mubiala collègue na waza na Fred ici OK azalia wana Congo. Oui papa zalia wa yo pe po voyager aussi so pesa ba coordonner na OK ça va donc na respecter ba sala nzambe c'est ça liboso na bino vraiment na ebitene na ngosala ka bino bosunga kaka moi ba erreur amiki to aka batu to na yo baneni na ko changer mais ma BP zate nangana dadi na respecter mobile nanga ba camarade tout en tout cas tout ça bien non na pesi conseil était ndeko nangai parce que ni kam fait ko ya non to pesi conseil lo ka ba garde fou parce que ozomona leti par exemple yo za mo salibala mwana mobali moko to garçon moto mobali mona nzela azo luka yo to boyebani to nini mobali moko mo luka yo ata même bo vivaka na ye makomo luka yo ozala a vivre na yo mais non yo za mo salibala so bala ya zo luka yo mais yebisanga siko o luko posa ni po a rebala yo a remar do abalo yo de nouveau ou comment non donc soka iko luka yo ezala ka pour intérêt moko boy peut-être au luka yo pona a sakana na nzoto na yo azo luko peut-être pona intérêt moko ya mbongo to eloko mo bozana ngo parce que vous avez déjà mo salibala a lingo na raisonner donc na ebité mo salibala nzambe asunga biso basala nzambe to bondela mi mo salibala faye ba que mobali na nga nde aleki mibali nyonso parce que na ndima na bala soki ezali mibali o baleka nga o baleka ki efa na bala bango mais loko na bali oseke mobali ya kitoko mobali ya mbongo mobali ya nyonso pona nga taza na mbongo te na omona ende mwana et mobali pe côté mwasi na ye également que mwasi kitoko leka basi nyonso eza mwasi nanga parce que na leka na basi ndenge na ndenge na bala bango te mais na bali o c'est que yem taza fin nikola nyonso alors c'est pas important hôtel libanda et loko suka na zoyebisa ndeko nanga mwasi bakata simbango malamu couple nyonso mona na sena moi oyo ba na problème il y a aucun couple ils ont un problème oui besoin na couple moko rapidement mobali teme moi c'est mobali bazana problème mais soka tellement collectage mon na couple na mususu wana mobali aye afongoli moi c'est portière moi c'est activity akangeli alobi couple na sona zana na mobali lokola wana bien mais or mukola connaît pas moi si wana ebisi osala ndeni po mobali na yo za malamu na yo fongola ko portière bi ibala oyo ko kangote no monya fongola nga portière wana mutuka ezala affection te ezala pona fongola ka portière mutuka manche wana ko fongola buka naka abeta nga buka nga loboko na lingana kufa aloba na ngai na meka ko fongola so portière mutuka nete yemo ko ndo fongola donc omoni yozo apprécier couple mususu mais nzoka bon ba na problème na bango alors discrétion c'est un élément très important dans le couple. Donc, couple monte un problème. Mais il y a bien problème. Discrétion, faut y aller. Donc, les Kamboza bo solo là, na mobile no. C'est pas important, mobile to moi si o mama kambo ya muninga moko libanda. Ozo livrer ton mo so bi faiblesse à moi si na yo, o PC accès pour akokota na libala na yo. To bi faiblesse à mobile na yo. Ozo accès à okota directement pa bi ke e bakata kokarate na place wana ngana présenter le mobile na yo et loko tel.
et c'est alors à resoyer ozomona alors tangu bon moko et na kati ya couple leki na nga tala zambalola soki bon moko eza na kati ya couple c'est alors né ba projet makambo nyonso tout efungwamaka osenti bokeli boso mais soko benda neza bo éviter satan anda continue kasi parce que Jésus-Christ azali sika bo moko ezali omoni bato bando tonga tour de Babel bazala ki ini bazolo ba même langage pesa cantine ya sima apesi cantine ya sima pesa embelia maso apesi mi réseau kende enzamba y comprendre que pour na panza bango il faut kaka na cha bango bazana langage différent langage est différent du fait que bandolo badiko langue moko différente ne confusion ekota yango na satana lukaka yango tozuka ozo ba français o ba kimongo ozo ba chilubo ozo ba anglais voilà basala ma bisco tout tozo souffrir na mambo non nzamba sa ibo po nini ezali matea mobimba satana soit ina kati ya libala po apanza bino akomisa bino bolo boza na langage moko te yozo loba o mobala lobi a mobala lobi a yo lobi b ale pesi confusion c'est comme mutando so sengi mutu pesa ciment ye apesi brique pesa brique ye apesi le mususu apesi lo mususu ale sali ke moyeba tonga lisusu ezate donc miswa satana ezala wana satana po panza couple il faut ka chabino na confusion so mobala lobino ka likamu par exemple e bata bon sikoni e on est on so yoko sala mote ale satana siège na kata ngeko simba te satana kokota te palanga kanena na pasteur yonde konanga balaboni bakote akayo nde liloba oza kolinga na yo elaka yo kopesaka solo epai ya bato nakondimela lobi Bien dans la sociale. Bien. Et madame Belleville. Sentez bien. Sentez bien, bien. Le social, le social. Bonjour. Bonjour. Allez quand même, quand votre mère. Bien dans la gare, au tindoti capeti na pour moi. Bien dans la moko. Moni oza mwana mwasi. Vie bandango malem. Biso lo toko maboye to bandaki na mokie ti lo to zane to za lo ba Michel. Ando mona ba Alex Fumuchi nde ba sale lo akoma mbala mo Alex Fumuchi te. Abanda na mokie malem. O na pesi yo so za mayele. Ko banda o débrouiller malem nzamba tsona lo atio lo boko ko avancer. Ke o tema na ba coin boza kitoko. Vie social. Le gars prêtre. Vie bosse à tout. Belle vie. Ah, le gars prêtre mais coup de madère. Mais abati kabino. Vie na biso vraiment avec on a bien. Dans sa vraie vie. Dans son harmonie, vie na biso Michel Miguel maman mon maro à l'est pour moti. Baza même moral. Bati kabango. On a vraiment ça social ta na kablo ka ko. Ezalate. Vous allez bien? Vous allez bien, merci. Vous allez bien. Boni bino. Ça va bien. Na sepel comme la bino. OK. Nga ba na awa. Na mi na ngelo mo ka ya mali. Merci. OK. Michel Miguel, Otani Mobile Kumisi Nzambedi, Opesi merci na Kolo, oh Seigneur, aide-nous à tenir jusqu'au bout, même jusqu'au bout des souffles. Mais c'est le genre de beauté, mérite d'être adoré, même d'être acclamé. Waouh! Babi vieux wa kabambo on a kilo. Oh là. Était le roi vieux msuba kilo le roi bête va tourner la pyramide d'Égypte. On va ben dans 1000 personnes avec motivation fimbo. Pia! Oh oui! Pia! Oh oui! Pia! Oh oui! Michel Miguel Mukonza dola! Mukonza dola! Mukonza dola! Michel Miguel Mukonza dola! Mukonza dola! Michel Miguel à moi c'est kitoko! Maman belle vie! Moi c'est kitoko! Maman belle vie à Kabakamongo!
akambaka mbongo, akambaka mbongo. Yo Boudé Michel Miguel. Ah, yo. Oh, baiser bembe. Oh, baiser bembe ko. Yo Boudé Lex Mousse. Oh, baiser bembe. Oh, nga mwana boss. Oh, nga mwana député. Oh, nga mwana ministre. Pilote. Là-bas, Michel Miguel. Oh. Michel Miguel. Oh. Ebandi ndenge nino sakana Michel Miguel aokanga yo kachi akobeta likoso koganga mama au Miguel aleki bango au Michel Miguel mukonza dola au Arleste Fumut mokonza dola au Michel Miguel makonza solo au ça a commencé comment tu joues avec lui. Il va te fermer les gadgets et te donner des coups d'expert. Il vient avec Kibago. On dirait que c'est vraiment que vous avez un Alex Monti. Babimela biso. Oyo nani? Oyo Alex na Michel. Ouais, non, c'est intéressant. Nani nangana loba sœur Diana. Eh, on ka ça gentil ma casse. Ah non, asa gentil ma. On ka se petanga. Alexandra mbotete. Papa, même si nazana yote. Alexandra mbo ata moninga na musika. A osenga ngami na sac. Lorsqu'on est moment Sonia hier, on me le sac. Mais non, dis mon carrément ça gentil. Même on n'a pas Alexandra mbotete. Ato zawa peruyaraka. Papa Michel, bonjour. Tonton Michel, bonjour. Aya Michel, bonjour. Et moi, je n'ai pas papa. Et moi, Yaya. Et moi. Je le pardon. Je me rattache. Jus. Si les aveux que je suis dans ma vie, pourquoi tu m'as fait ça? DJ Amaoula. Si les aveux que je suis dans Gobin, pourquoi tu m'as trahi? DJ Abdou. Si tu sais moi, Néo. Si tu sais moi, Néo. Et le côté camarade Nanga, tout le monde Michel Nazana. Michel Azam Mobile pour nous arranger Kala. Attends. Si on a bien compté, année, quand on va au bout, on va voir la classe, on va voir mais azandemo malama sola bien. Moni Michel tonzamba pamboli comme mon année ba mbongo na ngape na yo zo ba difficulté on a perdre ba parents ba nini tellement to kamona na biso na ndinga mabeti yango mona edanga morto na problème na bengi mais surtout dans les bien et puis libala na bengi azo ezala pe libala nanga ah oui te limite no biso bana te ya solo tout ça place bengi azali na place on ngani les équipes na yote le rôle déjà na Michel Bobala na te c'est là na yebi keza ngate parce que na za place wana te siko. Comment on coupe parce que ngape na zana na makanisa ozonga nayi. Omondi ngape mandi na za boyko, na za ko na posa ku tout que yo na Michel na boz na yo ko tata lisolo ke Michel abenga kinga to kuta na tine ko e simba te. Omondi loko déjà ceci le kaki yaka. To tika na kaka bo. Que Michel Miguel wana na moi c'est belle solo na biso bien. Alelo va vendre des carrières kake. Ode Michel Miguel ba comment obima. Donc attends on pose la question si la ebisio. Lovita ngane na zabo na zarata na idée. Et puis na ko ça lelo ka bongo souste parce que moi sur la belle vie azana gentil. Au moni ndenge accepte à normaliser ngoko mona mobali ni solo la na batu nyoso na quartier ndinga solo la asungara batu. Au moni ba comportement ba Michel Miguel wana. Basé belé te bato ba koza na ba. Bien. Le bien sur faire la binoka Michel Miguel. Parce que vous savez des à la côté. Vraiment. Vous rêvez. Mimi. Mon yo penane mutwe na mettre en garde. Ça musika. Ça pena musika 100 mètres. Na Michel Miguel. Vous comprenez problème. Nenga la mission ndenge fait tika la bongo. Ko tu na so propos nga na Michel Miguel lo bo lo bana. Et simbate. Izambasuka. Autant ma comme on n'est pas combatté. Au Belvite, tu as un akatanda pour Anako. Baba là par erreur. Ah oui, hein. Puis il bala moko zango. Il y a trasiko. Kalami qui pète mon cabana bango. Osa sérieusement bolo. Mais non, 5 minutes. Pour tout le monde qui s'est belleté. Vous entendez musique.
Pour essa bien te bobe bana batum sous. Pour Michel Migende ngazana. Nga benga ke papa social. Quand ngazana mpinga na ebongo. Na ba spe na ye. Na ba comportement na ye wana zala na ya bien wana. Et ko simba penana na. Butala nga bien. Batelo ka ba bien nanti. Basu ba bonga Michel. Michel Miguel. Bien ah ouais. Quand tu le dois comprendre le vitesse là ici. On le bibi à ça papa social. Muto za social à ça pour nous. Ah pour na batunzi ensemble. Te faut suka tambo su bokuta na kuna akabel bino boleli pasi akabel bino esuki wana et c'est limité wana. Comme na wana wana. Et puis de no kamusanga. O kamusanga makasi ti okoti ozo perception Michel Miguel. Ah au social yo moko lo bien. Parce que ça na mutu nyoso bien. C'est quoi problème ni? Oza ndeko na ye ou bien moi sina ou bien oza membre de famille na ye. Po biso nyoso ndeto ye bani bo mutu za famille Michel Miguel azate, mutu za ndeko ne pe awa azate. Moi sina sa belle fille. Belle fille bolo ba. Belle fille wapi? Oh baba la nere. Hein? Ah, ma ko ba su lo ko na ti. Ti kala ti bo pa za na ba mutu. Li so na Michel entre nous balé. La linga mo meti. Na si ko yo pa. Le monde dans la faire penza ou pas. Diana bandi liboma, yango ye cousine à Michel. Ye bache ange gardien à Michel. Toneni. Et puis akelo bakeli bal babala ki belle vie na erreur. Erreur ngos ko ngana ngana tunia nini. Po on a saki ko tata moyen ko loba ko malobe sil prezo lekilanga. Na ko tu na zaka mo sa Michel Miguel na kala. Na beta rata to lo teni atel sur la part yo na karto na nya ebion. Soyo qui était mon na kombo na zo beta tolo pi aya ko kebisa biso to beta lisolo le kelinga pazo dende tala no ndenga za bomo dans Allah ti lokola bana 15 ans maman mubimba lokola ko za fera maman na bana 5 na ndako biso to na bana mikie biso ndete na posa to sala ba fime yete azo be ko lo mama Michel Miguel e bi kaka musinga muto wa diana maman koko yebi na ndenga za bomo ancien da sosa ye aka mukolo ya kala mena ba penki na mutu. Ayo baby c'est libala moi bato muke boy. Ayo lo ba bala ke na erreur. Kasi yake ne ba bala na short na nini na ninga solo. Solo ni teta. Landa ki opo ete ba ebaki. Sekele. Kisope mi soto tongo lili kolo opo ete yonde otalin sambo ya solo. Yesu yo zalimo ma petite sœur. À mon avis, atterrissage forcé. Oui. Félicitations. Merci. Pour la bébé. Merci, Yaya. Atterrissage forcé, maman. Vraiment. Nayambe, ma chérie. Il y a qu'on fait le paiement. Moi, Autant moi na moi makasi. Très bien vraiment. Et là, on va appuyer. Problème la kanisa qu'on habite, serre na ngai asola bien. Avec ce solo mona mukili. Tandis na za posi. Mona tellement tonton Michel Miguel atindaki ba koli moko utaki photo. Stella ale mon salaire carrière. Yemta yaki nango et on tonton Michel habita. Tout le monde a fait cadeau ya pire sera sola bien za la bien biso que ça va conseil. Le quoi boti. Tout le monde a peu moi quelques bleus là. Il y a bébé Zali, ba chaussures non présent à 4. Merci beaucoup. Oh il y a moi là. OK il y a bébé. Ba chaussures on est tellement gentil. Webi, nous avons donné na maloba on a koloba. To Michel Zamba pambola. Zamba baksa bine belé. Moi ndako na bino. Eloko zangata. Amen. Loba yo pa o préféré que aime suna ko lamba ou bena sepeli to kela na restaurant. Mais biloko ko lia na ndako no. Ozanga tamko mo. Conseil mo gratuit zakaka ndongo fana libala na yo. Bata libala. Moi c'est mutasi manda. De ndoto ba ke maîtresse ndako na ye. Maîtresse ndako za moi mwasi. Mon papa qui est dans mon sala, moi c'est mon tati à Nanda. De battre le ban notre ami. Les longs de tout ça, basa ma balle. Bah comme tu m'as ban.
baso baza libanda bandumba bazoluka mabala. Alors yo za na kati anda ko libala ya bata libala. Et puis moi ça libala sara ki camarade te na baso na babali te. Secret na ya ndako eza pona yo na mobali na yo. Moi ça mbala sara te obebe na mbano e famille na nga e camarade te. Eza man faut battre secret, battre libala, bon libala ma chérie. Merci pour le conseil. Ça me va droit au cœur. On est là bâtiment au moko. Vous avez très important. Moi si une balle, il y a respect dans mon balle na yo. Balle ba respect ta kayi. Ce que ça respect envers mon balle na yo, combien ça le balle na yo. Et puis si balle ba no très bien. Et belé ba bébé ça ma balle na bango, on a posé un respect. Ce que ça na respecter dans le balle na yo, on fait ba porte d'entrée. Ça t'a profité à chacun de bino parce que qui me était na kachanda. Et puis diable chez Aka place ma bezali. Ce qui ambiance est bien, ça t'a profité à pour le moto. Donc symbole bana. Merci sœur. Oh le bilan les vraiment ya motuya. Et ça quand yongo kandi na sala na libala nanga. La respecta libala nanga makas. Et na linga ke mingi. Donc merci. Conseil est complété dans le caractère dans la donne et ça linga bien. Mais surprise dans un enfant à bébé. Hier c'est déjà une année kaka. Salle de fête les 4 filles. Et ça là na poto. Mais ma salle sont aussi au awamakil. Oh poto peka salle de fête les 4 filles et ça na liesa. Oh awamakil et na salon. Donc hier c'est déjà dans les taux ndinga ça on a une année tantine Bellevue lobby. Donc on a salon on a les 4 filles. Allez, ça va? Ah, moi je pars déjà. Chérie, là, je vous avais dit très bien que Nayebi, pour ça, la course, tout à l'heure, là, nous a trop chargé, nous a vraiment surchargé. Alors, nous avons même parce que nous avons surchargé. Donc, dès que je serai libre et disponible, mais jusqu'à quand vous avez trop chargé tellement que aujourd'hui tu oublies même ta propre maison. Ce n'est pas normal. Je sais, bébé. Oh. Chérie, dès que nous sommes disponible, nous sommes alors, course et la course. Tu as un travail, tu as un travail. Donc, maintenant, là, je m'implique dans ça. On a aussi la solution, on a commis libre. On a occupé ma caméra, chérie. Donc, la kimia. Nous avons kimia toujours. Mais quand on pousse à $20, le $20, le micro pousse à la. Hein, Serge. Attends, yo. Ça va. Papa, Ozali étoile ba manger balandaki. Balandaki opo ete bayebaki Ozali Nzambe Yesu Masi. Balandaki opo ete bayebaki. Bonjour mes amis. Ça va? Bon, ça va Chris? Salut, ça va? Yo télémélagene, chef nana yete. Attention aux appels en retard. Pourquoi monter ma locomotion? Monter ma VB. Ça va Daddy. Christian, ça va? Ça va. Yo ba katu yambo. Oyara musate. Naïk dis sa présence dans un an. Ça va Daddy. Il peut travailler le roi sur ce que tu as trempé. Il t'a un droit. Qu'est-ce que ça va le banir quoi? Na lobby na yote na tout na je kama ali kama. Tilelo nazozela kaka yi. Ogimenga Mustafa Tulanda tozozela. C'est complet. C'est bon. Allô? Sois gentil, tu nous soyez là pour voir payer là-bas. Non, yo zo mbongo no yo s'il te plaît. Yo ngi payer la nonanda. Oh, so o yete mbongo ni tikali awa. D'accord. Oh. C'est qui ça?
Malongo Pierre. Architecte. Architecte Malongo Pierre. Ça c'est quoi ça? Bon, tu les appelles un à un, hein, en commençant par le vieux là. D'accord, merci chef. Ça va. Ça c'est. Ogimenga Mustafa Tulanda tozozela. Tilelo nazozela kakai. Ogimenga Mustafa Tulanda tozozela. Tilelo nazozela kakai. Ogimenga Mustafa Tulanda tozozela. Appelle l'autre là. Ali. Ogimenga Mustafa Tulanda tozozela. Tilelo nazozela kakai. Ogimenga Mustafa Tulanda tozozela. Tilelo nazozela kakai. Ogimenga Mustafa Tulanda tozozela. Tilelo nazozela kakai. Ogimenga Mustafa Tulanda tozozela. Que l'autre rentre, hein? Ogimenga Mustafa Tulanda tozozela. Tilelo nazozela kakai. Ogimenga Mustafa Tulanda tozozela. Tilelo nazozela kakai. Ogimenga Mustafa Tulanda tozozela. Je te comprends pas. Dans la liste à présence, vous êtes toujours absent sans justification. Nous allons comprendre. Et puis ton habillement, n'allié à travail. Vous avez un habillement netiboué. Le rôle de le sport. Hein? Quand même, il faut qu'on a décemment. On l'a dit bien, ok, Moussala. Vous voyez que vous avez devant les gens, vous avez un babatou, vous avez pas d'habillon. Moi, je vous paye. Et alors, il faut qu'il y ait bien na ligne sous absence. Et puis, habillement, ta façon de se comporter et qu'on ratisse un contrat. Mais éviter au bétara na wenge nini parce que toujours na manette ya mwindu na misu. Donc facilement ba ko qualifier on ndenge mususu. Or musala bo sala pona ko yamba batu. Allez, prends, signe ici. Et puis, absence sur la ligne comment na ngol susté hein. Monsieur Dadi. Merci, chef. Il va payer mon yangote. Hein? Oh, mais juste un salaud remarque. Comment toi tu peux admettre que c'est normal. Voilà, tiens, l'enveloppe il y a Malongo Pierre. Ah, d'accord. Donc, Nalingi yo s'en charger dans l'eau pour payer ça. Ça va pas garder jalousement. Ouais, ça va, merci beaucoup. D'accord. Maman, je crois aux ala qui place tous au foot à Bandeko, ne fût-ce que ça pour la bière nayo, moi sucré. Donc ça l'a bien. Merci beaucoup, chef. Fais-en côté bébé. Non, ne vous en faites, là c'est le sucré. Merci beaucoup, chef. Merci. Michel Miguel, nga petit no ben joli ve. Ce qui est un ani lisusu ve, qui est na ko kate ve. Pour ça là Miguel. Ina nga moko. Bien nga Michel Miguel. Bela nga la kufa bela sala nini. Merci bela nga Miguel, Michel. Merci pour que malamu ve. Nga petit no ben joli toujours na ozala na yo ve. C'est ça la vie. Michel qui assis, le vieux qui nous laisse, Michel, Michel Miguel, le vieux qui assis. Ok, c'est là. Hein, bafuke maintenant, on a un mukilo kola yo. Hein, bafuke la manka nzambe. Si vous avez un problème, naza ya na yo poser un problème. Le sel vieux, donc vieux te tikala kana yo. Sel vieux, donc yonde muto tikala na yo. Ve mingi ya kolobisa te. Donc de na zaboye, na za émotionné. Maman nanga. Balo bana bango vieux, yo neki bango. Donc vieux nanga te ba biyezo kaba. Biyezo kaba $200 lokola 100 francs. Michel Miguel, kuluta baleki.
Levé social, levé social. Viens où me la. Je peux savoir mon fou le barana bango quand même. Aux associés nous sommes dans le lendo. Tu vas tirer au commissaire. On se passe en non chérie. Moninga la sunga na ngai bango. Naza na bango so na pesi po oyo kinza lo sengi mais na pesi po commissaire ngai. Hein? Michel. Bonjour. Bien, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Nous allons bien. Mais madame Sac. Oui. Qui te vraiment. Ah, merci beaucoup. Mais madame c'est mignon sur Sac. Mais ma kilo pas baté. Ngamo nazali. Tonton Michel peut te na souper depuis kala. Nous le monde gotambo makolo Ah, mutuka. Makolo. Moi boye peut faire la bien pour la santé Maman, ça va bien pour la santé. Chérie, on va là, ouais. Ça c'est là, ouais. Ouais, c'est là. Merci beaucoup. Comment d'équipe on a acheté? C'est pas nous ma caisse, tout ça ça na biso, moi conseil na pesa na ngai yo na ya non. Tous à la bisso, tous à la bisso. Si on comprend bien, tous à la camarade. Elle a un peu ma bête. Nga bila na tirbo. Ndeza moiza makasi boye. Tirbo oya bya mukete oya kala oya munene. Kimia insolite katina bango. Kimia insolite katina bango. Kolona tongi obotongi. Ndenge okitisi molimo na Kongo. Bapate na yo bazali kolela. Kimia insolite. Tu peux la comprendre. C'est quoi la solution? C'est bien. Ah, quoi ça na acheté? Ah ça on a c'est. Quoi ça na acheté? Bon, na ibena mbula na ipenda teme akoli ya. Ah, za mkono musika. Ata yo mo pinza. Ana besoin de tous à la camarade. Ngai fuma na koza camarade ngai. Et en plus na otuni gome na ni na bitirbo. Après azo préciser munene o akala wana. C'est gâté chérie. Non, monsieur ça va pas si bien moi, petit à ta casier. Amela. Bon, c'est comme on est camarade na moto ça na yo kelanga ya moi makasi. Ah, non na ngati. Ngali camarade na tena. Soit $200 au PSA. 200. C'est pas ça, ils ont mis la bière, ils ont mis la turbo. Non, PSA 200. Ah, PSA 100. Chérie. Ah, mais la carte turbo na oui papa. Monia, bilo msezo lopisa bato bongo, eza passe. PSA $200 et kusunga. PSA. Biso to kabaka. Nzambo yebi ne nzambo zo sala. PSA ata kaza turbo amela. balaboni bakoteaka yo nde liloba oza kolingana yo elaka yo kopesaka solo epai ya bato nakondimela lobi makambo ebele. Oui, ça va? Il y a un autre soir. Ok, c'est là, non, 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 non. On est dans la maison, on est juste en train de faire la course. Bonne Mimi. Ah, Mimi, c'est bien. Non, ça fait qu'on fait la commune à terre. On a dit à Michel là-bas. Oh, on est au lobby, moi. Mais dans le lobby, vous avez pas coûté na té. Babi ngana té. Babi ngana té. Eh, ba coûté na té. Sona lo batende. Oh, ya Diana. Omoni Mimi na Michel Miguel ba coûté na katé. Dans le roi Michel Miguel, les affaires sociales a aidé Batou. Azo aidé les biso. Juste dans zo comprendre. Les années tous solo là qui moyen qui tout solo déjà c'est là qui. Bon. On s'en a coûté yemo quoi. On a yebisa en face. Le quoi zate. Yo ce qu'on a mis place au yebisa yi. Yebisa yi. Omoni nga benga Michel Miguel na téléphone. Omoni nga télématé na baba zaki na ba kweso leki. Abosana. Soit continuer ko benga Michel Miguel na téléphone. Ma beko ya. Yebisa ko bosana te. Boni boy ko bano. O juste à dire na comprendre. Na habité ce que vous allez que Michel Miguel ou bien vous allez cousine moko bodon juste na comprendre.
Na lobby point. N'habitez boyo kaka na moyenne. Na ya un espace na kebisa bino. Bozonga la légèreté bozonga lokwe logezati. Mimi na Michel Miguel bazala raté. Na lobby bon. Mimi ndeza na problème benga Michel Miguel on a aidé c'est tout. Oui, mais na lobby benga souci. Yo kité. Donc tu peux yebisa Mimi na yo. A benga Michel Miguel na téléphone té. Ni ko zena ba na ba point. Point. Soit continue ma paye. ndeko na nga tika moyibi mbala boni bakoteyaka yo tika moyibi ndeko tika mabe yaka na liloba ndeko na ngai fungola motema na yo elaka yo kopesaka nkolo epai ya bato nkolo azali kozela belema na yo Nabi ya nini? Yuko nete kwa sumi ningo za. Yongo ko tulon bien ni nango. Yoko ko effacer numéro Michel Miguel na téléphone note. Tout le temps ko benga kai, tout le temps ko déranger ko zakina ba kola balabala. C'est quoi ça? L'autre fois oyeti et pas nani et pas lovita, ko lobela biso yo gagner la biso. Yaya. O comment pour ça Michel? Yo grande sœur à Bellevue yo nani. Tout le monde a souka ba Michel. Diana homme colo respecte-toi. Au moins respect na pesa ko. Pour na mona ko lokwa grande sœur na c'est mama yes. Ko lingana manquer au respect. Elle qui c'en est trop. On s'en c'est Michel que. Yo nani pas Michel pour yoter na ngabo. Yo nani que c'est pas Michel. Ou bête le tolo. Ou bête le tolo ta za mobile. Non ba lokwa yoter. Et puis effacer numéro. On a temps pour expliquer yoter qui je suis. Maintenant il y a des sobo na solana Michel pour Michel associé. Aza moto bat. On est venu à fille aux arabes. Si on t'a tabelé bon une deux fois. Alors comme son habitude, aux une numéro de téléphone. Comme il ko benga ko senga. Asi je le passe na yo nyoso to za nango. Et puis on bête à tolo ka mobile na yo. Benga ko suya ya pour mitara na place noté. Ezamba suka. Na benga ko suya ya pour mitara na place. Effacer numéro Michel. Na ko effacer. Effacer yango. Et yo nani pour ça na effacer. On est tourne sur yaka. Ezara premier avertissement. Au deuxième, troisième abegoya. On comprend hein? Sous ça tembe. Pour la troisième fois. Continuez sous ce benga. Yo kata soni mo bala bata. Ah mo bala libala bala. Luka libala niveau na haute. Eh ya quartier doula ta soni ne ko motambisa. Lokoma bakanga ane panga ya bisa na kitane sila kala lokoma bakanga ane panga ya bisa na kitane sila kala lokoma bakanga ane panga ya bisa na kitane sila kala lokoma bakanga ane panga moi moko eza libanda mama. Mobima nalinga vraiment na ya pa non na bokuta no chance vraiment nzamba sali oye vraiment mama nazaki bezaki ku prévu na ya a bon so moninga na ye a luvita mais mokili comme na suka franchement non mais mokili comme na suka solo no yebisa ba courageuse basé belé yaya quartier obi ke mo sana zui courage a longoli makolo na ye na ndaku na bango kwa bana na pa na bango zela no misela no donc likambo yoko yebisanga pe yango wana o nga bia na zana ngo nazolinga na bima mpona kosolola na yo na sisi non te oyebi contenir loko na ye art oyebi keye kolukanga na ndako po yebisanga nini natika kosolisa Michel kosolisaka ye te kobengaka maintenant nga d'abord eloko elekelinga nani ye aza nani Michel aza marié ma belle zela non mais misela non zo bakiti bon kosolola mokili eza bambebe omona mo ya mindele sa nonoki te yaya azoya kuna pema nyonso na nani pema nyonso ese ekomi lokwa moto auti kokanga mobali na mwasi lokwa moto basinyale babi mobali aza kuna na hotel na mwasi po akoyebisanga o nasepelaka te nde osolisaka Michel okebisanga lokwa mwa moke etikala yeka moke agiflenga
nasolisaki te nasolisaki poani ngabi dabo yo na Michel nani bayebani nani boyebani bayebani mutali boso ngani ebi Michel mutali boso nga Michel azaka mbali na nga ya kala tozaka suste et puis naza suna posa kozongele même pas Michel azosa déjà vie na ye ambala batu ya belle vie yo kopekisa nga na sola na ye yo nani et pourquoi ils ont dérangé nga na sola na ye oh aza sena iso mutu amatia komi rouge biso nyonso tunga moko te quartier o mobimba moi mobala bato aza gentil aza social alinga komona pasi ya mutu te et en plus ngana pe to kabwana biso na ndinga mabete donc so naza un problème nakobenga ye aidakanga naza même pas tana makanisa kozonga na po c'est une histoire qui date de longtemps ngamona on naza bona mona te importance ka banga beta liso na mote que tozaki moi c'est mobali po c'est important te munya so aye mais courage oyazui wana ya koya konukanga po atela nga makelela tondisela nga batu ponga na sola na Michel ebi kena kamwe awuti ko bimaka kala mingi te awa ayeko yebisanga makambu na yo angani tangi ngalo kola talaka ba yamu siba saba ya kola te ajese lekiye asomonelo kwa osala te dans la fin dika ndeno hôtel ndinga soloba on a pekisa mimi so bima no mobali soki ya partout dans alba pe mobala bato juste na comprendre te mimi non comprendre te yango alingini webi ki azako pesa ta kilo na nzoto ne wana te na age oya yeba ninga bazoluka ta basa ta ba faire mobwe ko ti la ba ta mbongo yezo landa mwana na pe belle feza no mwana muki même biso to ba mikolo na ye jamais biso to ko linga yo lokwa ko so longo et c'est si là mwana bato muki ko ti na kata libala na ye donc mobile na Michel Migwe aza social akabaka donc akabela nga yo biso to za bien mimi yo biso so ko ti na makambo na ya na singo pardon de to za la bien na fille wana belle fille to za la ka bien donc lokolo so bima ya nous allons bien, aligner monter na bien monter. Tranquille yaya. Neti côté na kutuko. Kozala tana na société pour elo ezate. Ah yeah. Atana ndoto elo etikala kozali susu te. Aza mobali ya bato belle fille, moi soit naza gentil, asolisa abiso bien. Sikoyo makanisi nini na koza na ngona ke ko se remettre sur na mbale. Kuna gagner. OK. Donc le les abongo mimi pardon. Tous à la mikolo, tous se respecter. Donc to linga kutu te oyo bata mukili bazo kanza o grand sia wana buzoba nete ma mutune zo sala te ayeko ganga etika la kaka bongo na boy lisusu ya tellement couple batunde bazana bolingo wana ta Michel Migwe ndenga sala na mwasi na ye donc tango mona bango mibalo bipenda oui libala penza yango biso pe ba misoto oluka pe un jour to zo mibalo lokwa ba Michel Migwe wana ta biso sérieux na kata ndaku jomela ko linga kina zo mbali mo mutu zo sala bien te to resto comme meka kutu te comme mekate son pour yola la kama poli e mo lota o benga nganga sa biso yebinga bien o yebinga na lingite so izana bato ba yebinga yo yebinga na yebi bien na lingite esi la ka ikanse wana so ka eturo lokola yo yebisinga ke lo vita likambo esate ezala pete na ndinga solo pom kola ko ya yo mo yebinga na kata na kala ngai na ka liboma penda donc na ka liboma original ya bilamba ba fulute pom mutuna ngesa la bien te yo sa master na jamais la ko linga ke mutu mwa utine soki wapi atane soki mutaliboma na bandenge na yendenga sa banguta atata na sensité je sais les qui est avant problème c'est biso to na ba miki par rapport na lingitimi c'est respecter ya wana po ngane na sabe na kata na kala mimi na lingo mona ba kuso ba moko tena fanga na kata ndabu no kake eloko moko azanga netina na mundenge sali na sens modo luka mutu mo mutune sala rabete akotaba makelela na lingia mote ozondimila ngata yuza kananga oyebinga bien nakoki jamais kwa ko kotisa na kata buzoba ona ebiki na kata mutuna ngai na ne loko moko ona obongisa. Si on a vu sur le côté, c'est que ça dit. Au moins prochainement, soit à oser les sous, qu'on y a pas nanga, n'a qu'on manqué ma casse parce que y a c'est respecté non té. N'a respecté quand même par exemple colo. Mais le quoi y est à l'inga quand ça la bêtise moi on est dans tout dans ma coloté. Yo ko to lo ba mona sima. A ko tanga, n'a pas de bolo bat, n'a pas baté. N'a pas baté. N'a la ité ezala bon. Au moins tout ça bien. Na fille wana belle fille tout ça bien éthique la kaka belle mais un problème et si li bon bien et si li bon na lini makamute nalilo bandeko elaka yoko pesaka epa ya nkolo na yo lobi etonda makambo ebele ndeko belema na liloba ndeko lobi okolobaka kono azali kozela yo ndeko belema na liloba lobi
lobi. Diane. Nini? Nini? Mama Michel Miguel oyo toujours. Esiblenga mtu. Diane. Donc atina yana kanti que obela, ce problème nini? De Mama Michel on est si caté. De choses à traumatiser les arabes na Mama Michel. Ange. Muni wa kamana. Si on a problème, nana mtumso solo on a été. Obi na lel na butu. Nzamba o laksanga. Michel Miguel de mobala vinanga Ange. Lazo tenengana nanga pamba kuluka luka ko simba ko tika nzoko mobala vinanga zaki kuya. Ma chère, Diane on a soit Diane. Ko rêver tika ko rêver parce que mobali oyozo loba wana Michel ango. Comment tu l'autre na bandoto et akolota te makanisi na yo te mokanisi kama Michel mingi ndozo mo atoko na niveau l'autre na bandoto mobali odija nzamba sa permettait à bala mwasi na belle vie asa mobali abatu asa bala a rechanger te katika mwasi na po bala yo c'est impossible hein yeso kama nanga po ozolota bandoto mo boizanga mutuna makolo Diane yo vraiment non ozabo lelo Diane yo comme c'est pas bala yo comme na posa libala mais de yo bala ba mabala yo ngo baby ça ba mabala na yo on néglige ba mabala na yo moi je ne croyais pas un jour yo cause na posa bala hein et puis libala ngo yo comme na ngona posa za libala ni libala ya mutu hein tika mona na belle vie azaleki na biso avant de tranquille na libala na ye soki nzamba bongi saki un jour ko bala sous ma chère akotindela o mobali oyo akoya ko bala yo et non détruire oyo o mobali apata bala moi c'est même bible lobi ko kabolate o nzamba sa je montre que ndi mo rêver Ange Michel Miguel ambal na ngai mon belle vie botemika lobi awa hein Michel Miguel ki ko langwa modèle wana ti on a mon dans ma souci ya kisi. Je te jure. Ils ont quitté Angeliso. Diana, et a quitté. Et Zakaka a tosaki oyo batboti na ba kisaki respect na mobali. Ko tosa o mobali alingi yango na vanya libala na ye. O mo biloko nyoso ya zo sale pa mobali na ye. Po mona bango bongo eza oyo yo zanga na libala na. Non. Tika ko konto tika mona bato tranquille. Et a quitté. Jamais. Si quel loco, je ne peux pas là. Et bien. Ah, je dis mélangaï. Et ça, dis méloté. Non, dis méloté bien. Oh, tu comme on a battu avant tranquille. Oh. Tu dois boire une. Bonjour papa. Oui, nazoka yo. Na bengi oka pour na rappeler aux situations na FCQ. Non, pour mes athées, non, ça là. Ça va, merci beaucoup. Mais Mimi, il faut braquer. Moi, je suis marié. Papa, nga na benga une intention ma bête, mais na comprendre. Je sais que tu es marié. Na ko lukana baby sa foyer na hotel. Néo senga ngai na idaka yo, vi ba relation tozaki na okala. Yo na sungaka na otiko souffrir te. Mais pour bien on a pas pamba c'est pas bien. So moi c'est nga yo amoni yo ki za malamu te. Nga pe na bengi na nga ola ndenga ma bête. Na bengi oka po yo mo yebisenga question na za un problème. Na benga yo. Sans la possibilité de aider. Oui, ma bête. Non, sans rien penser. Causons la ma bête. Mais yo mtotika le roi papa biso a oyebi. Non, pour mes athées, non, ça là. Mais autre chose.
oyebi ke na comprendre te Diana ye awa bandi kogangela ngai autuna nga relation biso mibale so tocontinue kaka nayebi te sopwani yo na ebona problème. Non, on a bien vu. Oh, mais attends. Oh, mais nazo biso c'est sérieux. Aye na pa na ngai ke pa camarade na nga Lovita. Azo loba penda dona biso ayanduki. Mutu nyonso o akomona ko lobaka ke bino baye bo moi sina mbali. Oh. Tiko loba boyko? Jusqu'au point où aye bisa biso que biso nyonso mutu moko banda suko ameka suko approcha kaoti. Siko no ye bate yo mutu tindi. Oyo koki koyebisa biso te yo moko en face tondeni. Donc apexi bino bo sosanga le souté. Mais c'est pas normal. Apexi bino en tant que qui? Siko no yeba te yo muto tindi oyo koki koyebisa biso te yo moko en face tondeni. Mais elle ne peut pas faire ça. Hein? Bon, peut-être que nous avons bête, nous avons bino va fille, alia mingi koleka bino, et ya moana. Aza droite, on peut se dire sur la langue. Nous avons mutabatu. Nzamba pesa na mutema bosunga. Nga Michel Miguel nzamba salanga bongo nazaka social. Na idara mutu nyonso tu. Natalaka couleur na été, natalaka race na été, natalaka province na été. Oui, nazo comprendre ngai. Maintenant ça va poser un problème s'il y a moyen na sungai na bosungai. OK, d'accord. Bah, merci alors. Ça va, merci. OK. Merci, bye. OK. Merci. Bye. Ça va. Mais faisons un salon, hein, pas bander là moi. Profitez, chérie. On a moi ça Michel. Miguel, nani ya sœur Diana. Sœur wana quartier Diana. Oh, le camarade Diana. On va venir la poser à camarade Diana. Ah, on va le non Miguel. Mais on va faire comprendre hein. Finalement, à niveau tout dans la relation de biso mingi. Apparemment comme si Azolinga tous là vraiment taché na yé. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous me donnez tout ça à camarade? Non. Et toujours avec qui n'a pas tout ni na au Mélanie. Abina nga au turbo. Ah, on a moi ça mais la turbo. Moi ça m'a cassé une balle. On sait on a air nil. Il va toujours sur air moi ça m'a cassé à que mais la turbo. Nous sommes pas dans la relation pour la lisungi hein. Pardon. Attends yo mon chéri. On va peser ici. Ah nous camarade Ashna. Allez, t'inquiète. Hein? Ah nous camarade Ashna. Je crois vous avez presté et que cette fois-là, Namoni Moussala Eke Malam. Moi je veux à ce que Moussala Eke de bien parce que ceux qui vont travailler bien et ils ont ça là que ba contrat ya ebelé et tant que ba contrat ils ont ya ebelé salaire na binopé et mata et ces mois-ci vous verrez que moi maximum il y a salaire na bino ils a un peu augmenté. Donc je crois qu'ils a une bonne nouvelle au na copé Sabino. Hein? Tu les distribues? Christian. Merci patron. Oui, ça va, merci. Allez. Merci. Merci. Toujours Malongo pied. Ça va. Toujours la garde en jalousie. Cette fois-là, et aux hommes à la trésor public. Madame, comme à l'accoutumée, il y a yopé moins l'eau présent à la côté, il y a yopé toujours. Chef. Tu diras à Dadi que je suis dehors. Hein? Ok. Je suis dans la voiture. Ok, merci. Ça va? Ok. Ça va, merci. Ah, merci. Bien habillé, chef. Bon, chef. Oh, ok. Ah, vous êtes dans la voiture. Ah, d'accord. Dadi, s'il te plaît, bébé, là-bas. Vous êtes très important dans le thème. Mais le bon chef a bien dit. Le problème est zaté. Donnons au cas 2 minutes ou bien. Donc, 1 minute et cocaté. 2 secondes. D'accord, le bon. Mon amour, Nandenga m'a bêté, toi, bateau.
est-ce que ninge zawana est-ce que kokozwa exemple pe ya chef noté eza na bato ebele pe bando sa na ba entreprise na bato lelo pe bakoma ba entreprise na bango hein oleki ninge za wana ba capacité tout so na tali malamu donc ba courage na one mutu ezomatisa ye tokofungwisa pe ya biso ngana na makasi dadi ngana ozana na secrétaire yo zano. Ce n'est pas mal, il y a un problème. Tom neli kamara na ngonga mon chéri. Sungongi koki ndambela va permettre que tu okango azate. Ce n'est pas dit que omoni na batu bakende ko kinganga. O akeki kanga zui pouvoir akom na bambongo. Nganga zwa kelo msute. Azuka ko nzamba yaki na okati na yo. A précipiter ngo. Ngonga nzambelele ekoka kite. Yazuka ba chasse nzamba pesa yo a précipiter. Tous a précipiter. Les nzamba kosonga bi bon. Dadi di kamba ngonga na yango. Nana okanga chéri. Mutu nyonso atinda mate azala chef. Yo zala maboko. Mais peut-être oza basketeuse monte ya munene na mukili. Ngapela na maboko. Naza mate zone te. Naza donc oza na mungongo. Est-ce que oza mari misa? Non. On cause à peine à voir, mais voilà, yo, il peut pas yemba, mais c'est que nous allons musicien t'en a vu. Tout ce qu'on a à son gabiso, un jour, ce que vous permettrez, tous ça va compte, tous ça va compte, tous ça après c'était chéri. Miniser fois ça là, coordonner fois ça là, donc moutunio soit ça utile na vie, maçon fois ça là. Biso juste terrain tous ça va compte, c'était n'y a pas ça là mon bato batekaka dendo fo bazala bato banikisaka fufu fo bazala okosomba fufu soki yo moti nana onikisila ko biso nyonso bapatron nana osalela monene chéri nana nini na patron courage biso je t'aime. Merci, moi aussi je t'aime. Ndeko nanga tika moyibi mbala boni bakote ya kayo tika moyibi ndeko tika mabe yakana liloba ndeko na ngai fungola motema na yo elaka yo kopesaka nkolo. Petite sœur, ça va? Tonton Miguel. Naza bien, merci. Super. Mama Dianaka asungaka kazoza. Yamela neti bon. Diana. Merci les qui n'ont rien. Merci c'est ça. Non. Merci la tapé ça. Merci la tapé ça. Mais ça on peut pas ça. Merci les qui n'ont rien. Zamba pambo la bine. Merci Diana. C'est la Merci Diana. Zoto na yo tiki yango bomi zoto na yo ndeko yakana liloba lobi makambo ebele ndeko lobi liwa lobi kozanga Ma chérie, comment on a? Ma chérie, Kotoko. Ma chérie. Et ça. Zini comme ma copine. Bien, maman. Ma copine va pas trop. Il m'a dit tambola ya pampa, nga mo sa timbiti. Nga tambola pampa mbate. Tala marambo. Uzue. Nazo wapi? N'est-ce que Michel Azayanga? Mon île le n'a confirmé que Michel Azayanga. Pas comme côté na vision. Madame a fait 600. Hier mon Michel Miguel a dit ça 200. Ange. Danda comme côté na vision. Oh. Viens. Maman. Tala, ndonanga. Tika ko beta tolo. Ome Michel Miguel, akabela aka yote Diana, akabela batu nyonso. Yokuto apesio $300.
mais nga Michel Miguel akabela nga $500 télé on a somba la mbongo Michel Miguel ba kit on a somba mbongo na ye c'est pas que soit akabela ka seke akomi na likanisi mususu ba maman Janine Masele akabela bango ba mbongo nita akabela ba maman Charlotte Ize ba $1000 c'est que baba sinaye Michel Miguel azande social azana bolingo bato c'est pas soit akabeli mutu ndako mi mwasina akabeli na bolingo kakage petit tueur amona kayo asa ba tina ba botsobolo kuna akabela ba nyonso asunga na ba veve na ba tu nyonso asunga ba Corinne Mumba asunga ba tu nyonso mama za social kokomisi ya yote pona $300 de kolangai préféré na ebimi ko na poche mais ebimaka na saka mwasi c'était on de kolangai tika mambo lota mbali ya bato au moins libala l'église c'est pas pour ba ezana tango pasi pe na tanga bisengo yo bala ba mabala na on néglige pour ma ko envier ba ninga Diane, moi la bateau la belle vie, aza moi la mouké Diane, a saisir l'opportunité nae, avant de libala na azo respecter mbali nae. Tika na peki si yo tika. Libala les a pour le meilleur et pour le pire. Ya yo ton zena libala na yo, au moins ka meilleur. Era pire au pognon ki. Tika moi la bateau vanda, andi mbali na condition nyonso. Eza nini? Tika. Mama. Waka mana ngana ebisio tika na chena point tika. Je n'en dis pas qui existe. Eh, yango nzenya yango belfa anda ko leka la Michel Miguel za o leka la bakutana nae. Milikambongo suna vanda la na loti nazo kamwa penza kulinga mutu makasi bongo po nini mama suka belvi pesa mbongo so utakana maboka belvi mobile so moi abobisa bongo c'est kisi ete apaza bolingo moi sinae aza secrétaire pas moi sine pas kabela mutu partout ba benga kae Michel Miguel social et apambata papa social aza bolingo batu asunga batu nyonso kun so yebi kutu koza makanisi nae nde ata 10 francs na yo zo asuti. C'est comme Zoba t'as la fin de fait d'ailleurs. Pardon, ton la tête, ton Michel Miguel. Ya batu ya belfi maman. Ya yo sika na balabala. Moi ça comment moi ça mbali non que tali ne bakoma. Ange, ngala to ala camarade. Na linga ko mingi de la kabona pam. To kabona te, ska obeta tolo na mbala batu maman. Mbala batu ya belfi Michel Miguel. Ska na moi sina ye ba vanda. Ska mbala batu dia. Oh kabona katikati na AVC ko mbala batu. Quand on dit maintenant on Michel Miguel sur la belle-vie à Koroyoka. Balaboni bakote akayo tika moyibi oza kolingana yo elaka yo kopesaka solo epai ya bato nakotika lobi konanga tika moyibi mbala boni bakote ya kayo tika moyibi ndeko tika mabe yakana liloba ndeko na ngai fungola motema na yo elaka yo kopesaka nkolo epai ya bato kolo azali kozela belema na ye zoto na yo tiki yango bomi zoto na yo ndeko yaka na liloba lobi makambo ebele ndeko lobi liwa lobi kozanga bietonda makambo ebele ndeko belema na liloba ndeko lobi okolobaka
nazali kozela yo mama eutapana yo iya ipana ngai. Papa, problème na yeli awa naza na besoin ya olongola mwana mwasi moko azokota na nzela na ngai azokota na bolingo na ngai nalingi kutu na mona a vivre normalement te posa na ngai ngwana. Kuna yana kuna yana. Hey mam, mutulingu sala buzobawa za mwasi ya ite ngana za kumona mwasi msusu wako okutala te mama mwasi msusu na za kumona wanya yete innocent azaji mwasi na ite. Papa, ayo déranger bolingo na ngai. Basolola na mbali na ngai wana mingi. Nazobanga aya kokoma bolingo na ye. Naza pusaka aza na kimia te. Selelo moko boye kaka po ata amonia sepelaka na susu te. Ngai linga mbali na ngai wana. Nemi omona bombali te. Ewa. Azape mobali na yute mwasi na ye wana. Tout ça ni papa na linga ni na kuma kumana akuma ya ngai mo kwatikala ya ngali bela mona kusala ngangwana. mama ndo nasenga ngai ubana nganswa yo mutu pesa aga permission lubana yoga matondo chaugidi mama ngaite bakogo balubi ila ngai pilipili misali nadibuka nanzete nango basalila te ngamoko na ibi oyi kusala mama neno mponi papa jamana mbwenzwani vya jamana mbwenzwani vya jamana mbwenzwani vya yakanya ngo lubi nyonso wana lubi yena kusala ba bipameso. Merci papa. Oui. Oh, bonjour chef. Bonjour madame. Oh Kota. Ça va? Chef, bon d'accord. Merci, merci beaucoup. Bon papa. Oui, ça va. En tout cas, on s'en na ke mo mkende kozanga pole kapamba bokulaka wa Angleterre azalia wa yona ngana tala ina mwasi na ye. Donc pas même donc 5 minutes ngazo ngana bimayo poye. C'est pas un problème na les cas qui seulement parce que na pensé vraiment que tant na yaka awa na mona ka ondengo zali et na kansaki na salo un petit cadeau surprise. Ah bon? Donc cadeau na we yango. Merci. Na kansaki penza yo ozala nango. Ah. Chef. Osenga bopo anini? Non, c'est juste un cadeau. Oui, puis qu'il a une montre pembe te chef. Oui, puis qu'il ningo koti na bakanisanga na zoza na fête moko botoke na ba major bisadidi. Donc il fait na ta robe pembe, na ti montre pembe. Donc chef merci. Bon voilà. Oui, mais la chef. Ouais, en tout cas, Daddy vraiment qu'on s'est payé à ma casse vraiment. Non, Mouni.
cadeau sous surprise. Ils ont un cadeau, sous mon angoté, parce que la montre coûte très cher. Hein? Garde ça secrètement, ils ont secret. D'accord. Et si au cadeau, c'est dans juste un. Balaboni bakote ya kayo tika moyibi ndeko tika mabe ya kana liloba ndeko na ngai fungola motema na yo elaka yo kopesaka nkolo epai ya bato kolo azali kozela belema na ye. Zoto na yo tiki yango bomi zoto na yo ndeko. Chef, oui que pesinga pour ça na embrasser na moni lo na kozong silauti pour dans sa calèche la montre. Ah chef. Ah chef. Tu sens bon. Hein? Parfait na yo solo kitoko. Ah chef merci. Parfait oyo naza moi na chance wana major bisadi nitoyela inga parfum et Jean-Paul Gauthier bateka ngo na Kishasa. Oui ezali mais Kishasa est mon ma pirate ya kala soki commande na ko sa commande même commande tout ça eza ba boutique musu pendeti boutique chez biscuit eza na Vandal et na Victoire maman jolie moi ça général na yemo wa uta rapport pa yaka ana so ba pe biloko kuna taka ba major zozo so bazana kini pe awa bakota aka kuna batu nyonso apoto donc basomba aka kuna pa jibiscotte. Ok chef non frère ata moi non na remarqué chef son a pêché loko boya ko les chef. Non, c'était juste pour nous ça nos cadeau surprise. Aux hommes bien malade. Chef Oumela. Merci beaucoup. Allez, plein de bonnes choses. Bye, bisous. Merci. Merci, thank you very much. Mbaka walezi ziza mama pesa biloko pe oyidi ngai Yosila buna muki endumba ketinga kakagwa ko mutiya Siri muti wanga munzo ngabakala ngakwisa kesele munzo ya Mama tell me Lamusa maboko Étoile bamaje balandaki opo ete bayebaki ozali nzambe Yesu Masiya balandaki opo ete bayebaki sekele kisope miso totongoli likolo opo ete yonde ozali nzambo ya solo
etwale bamaje balandaki Emma ekwanga ndakuti elikondo biteko kwe party jibalagana emuntu mbelu umfwi mam Velo Simba mam Velo pesa muto uza kulinga mai besike na velo soku pesie soku ameli bomba na ndako bwakangu pesa usakana na ngodi susute yo mutu 3 jours usukulete Kelam. Já verá. Tout est 9 fois. 1, 2, 10 na 9. Ulagisi nzete pa ya moto yuza kukini. Ulagisi boy. Okulagisa unjila uza kukini. Doke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et pas na yo mimi.
bakosomba bango na mbongo basusu bakosomba bango na welo Bonjour. Boni. Titi en maman. Hein, tu as le caca. Vous êtes bien? Vous êtes bien? Vous êtes là, vous ne pouvez pas quitter. Ah, problème de Vous êtes bien? Bien, les knangaï. Déjà, ça va? Oui, ça va. Nayambi ote. Okamata. Nayambi ote biso. Ok. O mela nayebi ko déjà o mela mo na bati o. Miguel. Obi mtabe te porta na to fongola. Serre bien là. Problème ni biso. Chérie, pour rendre biso visite. Ayo tala biso. Ngande na sabu no yibate no masoni to beta na ye. Il est sa camarade na ngate tout ça ba camarade. Nasa ko na likam no lo bana no tele kala ko kizeni. O le bisa. Azana se. Ko tala biso. Azana natiki na se wana. Là pour nous on qui na mabete. Nous proposons nos camarades tous à la yo moko. Songa na zatini na voyager ka otikala yo mona ba misala peut-être beaucoup zarana et surtout gazape mukolo oui comporter ba conseil ya bien orienter yo tout ça on a la monnaie za na mabete hein chérie on va te sola ndeni c'est ça le problème malé c'est tout à fait normal parce que le message n'a été malé mando solo ti bo mona pe bo bonde ko pe koli bien. Ah, on a le temps dans la Bible. Ok. Là, on va méditer la mort. Bonne Eliana. Vous êtes mariés? Ah, non, on a balité. Mais on a chéri, on a athée, à déplacement. Maintenant, c'est pas comme un cabou. On a balaté, chéri, on a un voyage, un déplacement. À Koufa. À Tapanzali. Vous avez un voyage. Non, c'est pas ça que moi, mon aide. La première personne dans le monde aide. Est-ce que soyez non, présentez-vous. Non, on a dit que la fin d'affaire, on a dit que Michel Miguel habite à tout. Mais à part, on a fait ça. La fin d'affaire, on a dit que même si c'est là, même si on a camarade na tu faut acheter mimi installer avant fin de on permet à quitter comme si on fan de dans mon bébé et là moi ça les carré quand on te voit chez le moyen qui va qui a et on a quitter même si on a été fan de tout ce qui mais à part on a camarade il faut pas m'oublier ouais il faut bien à bateau ça social sur la bien simple yo na sepela no kaka liboso na mona koka ngabi mona muke oyo maye les amis polo mais c'est toi qui n'aime ça mais on met la musique on le colle merci Michel Michel azane yo na basusu bakosomba bango na mbongo basusu bakosomba bango na welo basusu bakosomba bango na mbongo basusu bakosomba bango na welo
Allô, madame. Bonjour, chef. Bonjour, madame. Boni. Naza bien, papa. Naza bien. Oh, numéro nanga. Ah, numéro non. Ah, numéro nanga. Ok, pour mes athées dans le kasi son a bengi chef. Et tomé que maman est maintenant au Dobani. Non. Téléphone nanga. Ça n'a pas de société à part de ma bobo nanga. Ayambate. C'est bon, merci. Ozoloba bien. Ndenge na vandi boye nazomona sourire na yo, regard na yo. Ah, oza très bien. C'est bon, papa. Ouais, ça va, d'accord. Merci beaucoup. Narosé l'appel. Bisous à toi. Merci. Sanga